Voilà, merci. Vous avez continuer à écouter un artiste. Oui, tant que ce bien noté, mais comme on a président Camos, il y a orchestre Renaissance Mikolo, il y a un moto. Pour Camos à regarder le bagage, il y a un moto. Camos, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé, santé, ça va toujours bien. Si on a santé, mouvement peut santé, mouvement peut bien. Pourtant, on a déjà bien. Bon, santé, mouvement, ça va bien. Yo atabana batunito no santé mouvement bien, est-ce que santé mouvement pena est bien? Santé ça bien, ba mission va bien. Parce qu'on a déjà discuté sur le chez Binga, chez Mobutu. Tout ça on a déjà la mission va déjà après de ma variété. Au coach on a déjà plein de gens wana. Na wuto bandit nous on va déjà plein. Siko Camos yo bandi Renaissance bakala mingi tia mais niveau ezokende nango ndimo vitesse zolekisa ochemo ngate na pilipili te munga na pilipili ça te ebinga na bandi musique lelo te nebisa ko banda kala ngapa na bandi musique lelo te les anges adorables ezelo romoko Renaissance ezelo romoko za makasi mingi pe uti na les anges adorables na bandi musique o ba yebinga pete on se comprend là bandi musique lelo te bandi musique na les anges adorables yango na zone on a kenera les anges adorables te tchongara Renaissance. Il y a un réseau avec les anges adorables. Voilà, Manix. Vous avez l'habitude de tout en tout cas, ils ont tambola, dengue sengeli. Mais le lot c'est totali, nous tous allons jouer en Manix, Pecho Binzunga. Tout l'année, dengue commence à zoloba. Nama audace moroboy. Est-ce que ça qui artiste ou bien vous en avez qu'on a poche? Ah, tout le monde va les belé pour, va te belé parce que tout le monde a yango. Là, ça là, il qu'on a poche. Tu n'aimes ça quoi déjà? Banda qu'on a biso, tu l'as dit, bah viens à biso. Nous les a biso à famille. Son hôtel, vieux sabou, aza beta en monde. À présent à Rumbaya. Son hôtel, il joue dans mon mafou. Aza présent orchestre Big One. Son hôtel, il y a un chef d'orchestre pas présent et pas Mama Chalamoana. Hôtel Blaise Mbonda, beta na wenge, abeti na bana oke. Na ile kina ba on na suki ile kina ba suka na suki ici. Na zana Mbonda nanga Mbonda Renaissance. Et ça qui cite ça, et ça pas dans famille. Et à Makila, là on va tout ça ba kodia. Biso to wala kodia musique. Yo suki cite bongo Chéri Sente. Chéri Sente za mona na zo bana partir ba e ba biso ba papa. Bonga Chéri ba papa leki. Ah oui. Ah Chéri za mwana. Là zo bana biso ba papa, yo na lo bana na 60 wana. Chéri za biso pe ba papa to watso to skati, ba pe ba za ba rolanda ngote. Ba continuer. De la Chéri Sente ba zo ya. Ba kura ba kali to mbondele kwa sike. On va quand même Sente. Tu sais pas dans la sima bazali. Pour ça dans famille. Elle va coder à moi famille père Atika. Ce que biso ko to za. Non te kufite. Non te tikla bana zami bana bazana sima bazape nango. Siko yo ba contrat oyo zo zwa oyo. Pour le lo ba contrat pe sila nango na mambo mouvement oyo. Mais le lo to mona ki dernièrement zali na binga mpepe dernièrement zali soki lisusu wapi lelo okomi siko na espace Mobutu awa. Betela biso na lisolo ya espace Mobutu. Ba contrat na zo ba contrat na sens faux tambo biso ke na wenje faux tambo la. Wana ba fait na biso ba Costa Rica ba yoto star. Ba ba biso ke na wenje tambola. Donc to tambola. So tambolité on ne sommes pas qui bola. On n'a pas renaissance pour me belete. Ba renaissance mission misatu na kitambo. Ni cours de greza. Tata ba ngayo. On se comprend. Tata ba ngayo. On se comprend. On a sorti pas. Bango nyonso. Tozali na bosika moko ususu ake bakene basali. Anani. Okota ba koma bango te. Na kotanga petit na pelosi na pie mbote, masa na pelosi akati na peso mbote, continue musala bene ti pelosi ake pananga, jeko azaki pananga. On s'en prend. Tamba ke ba panzala bakene bango nyonso. Na bondo sente na pe bondo sente mbote, na pesi jeko mbote, na pesi pelosi mbote. Bazali bango se pananga tamba ke la kesa lelo na bango na tikalaki. Ba pe ba ke kuna ba panzani. On prend. Abi tango bango nyonso bakei Camos akondaki. Wabi Camos akondaki. Camos akonda. Te biso famille so to kunta konda azate. Biso nyonso to raminene. So ke na vie sabo mone munene, ke na juno mone munene, ke na Chéri Sente, mone munene, biso famille so to konda ate. Na lobi pona choc wana tango ba pelosi balungu, avec ça la mouvement mususu. Aussi
wana obomba te moni mutu nyonso soki choc eza soki abi akondaki te esalaki susi te wana eza mabe mutu akoka na mokili aza te biso nyonso tokoka na mokili mutu akoka na mokili oyo balobonga na koka na mokili aza te biso mpe tokoka te esalaka mpasi eza lokoki na mwasi mo na ndako lelo otiki ye esalaka mpasi mwasi aba okenda mpasi me ti suka yango okóma na mwasi mosusu oyolongola image ya mwasi wana mwasi ape soki mobali ababoyi mobali mpa okende ti alongola shoke ya mobali wana bato be baotuna ba liberté jonga moto na nzambe Kamos ainsistele biso abeta lisolo ya espace Mobutu eza ndenge nini balobi yo moko kaka ozwaka bacontrat yo moko kaka makambo tu ondire okangi kitambo na eloko moko boye nga pena mpo monanga na lopango mine nayebi contrat eza mwa mpasi yanga fo benganga limero nanga mte esalamaka mpo nazwa bacontrat oyo mpo monanga nake na lopango bato oyo nake beta jamais limero nanga mte ezosala makambo mpo lelo nga nazwaka bacontrat na relation nanga ndenge na osenga bino ya musicien mosusu fier eza na ntina moto fo komikitisa eleki nyonso soki mpe komikitisa te na vie osouffrir obamba pantalon eya te mpo ya misio nga danse te miziki fo mikitisa omoni yaya mpe yaya mbote omoni vie nanga bitutala mpe ye mbote omoni vie sabu mpe ye mbote omoni jino mpesa ye mbote ekomatisa yo komikitisa eleki nyonso yo omona bato otombola mapeka oke mosika te osuka ya nzela yo komoteya lelo lobi yo nde bakona koreproche babi oleki na émission oboyi obengi swede nyonso bapeti me lelo na kambo kutu oreconnaître bashigashiga bacosta rica banini bo émission passé balobaki trop nalobi nga na boya bavie nanga te so oboyi vie ezalaka baloba koloka oti na bandenge otuna yo swede ezotuna nga ya vie ya bacosta rica bayoto star ou bien oyo ya lelo po ya lelo po baswede ntango biso tobeta ntango bango bazobeta biso tozobetala bamanzanza oyo bwana yango na otuna yo swede bandenge otuna nga eza oyo ya kala ou bien esika po soki esika oyo bapika so basali bavie Cambodge bavie bebi bandula yango basala eloko na bango osofo ondima eloko na basala eloko na babeta bien mais nga na otuna yo te nana otuna te na boya swede te nana boya motu te nana otuna so swede ya kala nzoko eza swede ya kala te eza swede ya sika esalami yango nana oloba nobongo sikoyo bato mosusu nayebi te soki yo batonaki yo eloko wana ke oboyi bango okoki koloba nini na bato nyonso oyo baresonaki eloko wana oyo baresonaki eloko wana ke oboyi bango bon oyo nyonso baresonaki eloko wana nalobaki wana sasa mabe te leki aboyaka bayaya te soki moboya yaya no ti oboya tata no na mama na yo naboya te wana mpe bavie na ngai daye nasuka émission to kotatalaki émission liboso napesaki bango bambote esika bazali nakumisaki mpe bango wana mpe bavie na ngai napesi bango su mbote mosusu voilà sikoyo awa eza ndenge nini ozobeta kaka après sili obie ndenge nini te awa mpena nai tosine contrat na ye moko Mobutu masa nanga kati Mobutu na mpe mbote place oza tosine mpe tobetaka chaque samedi yango premier samedi eza lelo yango tozobeta awa yo moko d'ailleurs omoni déjà public janda tobandi concert te plein na libanda yo moko somoni eloko kolobela kutu te tozoya kutu batuninga babi matanga eza te matanga te awa eza sika esika ya terrasse Mobutu chez Mobutu concert bayembe concert baye matanga te nayebi te nakomona équipe très mobilisée na bavie makama dago nyonso na pointe napesi vie nanga maître dago mote grand frère propre yazangisa kolanda biso te bango bazalaka bavie basali biso so batie plus balingi yo so batie mwe balingi yo te bango bavie mofo ondimaka bango na kitambo basali ebele na kitambo babandi na baswede bake na bodeyo barumbaya basali mingi bavie dago wana wana bavie bazangaka kolanda biso te voilà tokomi okende na suka mpo fo tozwandi mpe parti ya concert eleka mpe na émission oyo nazosenganga sikoyo batiela biso espace parti ya concert comme ça to se retrouver juste après toli voilà merci bolandi wana concert ya renaissance cour de gras ya président Kamos concert wana olobini yo moko omoni ti yo moko omoni bamakambo eza wana omoni plein omoni misiki kitoko na oloba esumaka monini yango oyo osenga epipi na munga yango omoni yo moko monini soki ekende kopanja mpe abato bon nayebi te soki toloba suni mpo déjà tomoni oyo nyonso toyaki kotala lelo bato nyonso balandi yo bato nyonso oyo balukaka bayeba esika renaissance cour de gras ebetaka
et répétaka olobi na bango nini biso to répétaka na Lusambo pa mama Kisi na Lusambo numéro 53 na sima commune na Kitambo toza wana to répétaka mardi na jeudi samedi to beta pa chez Mobutu dimanche lobby dimanche to beta pa Mosaka mama Esther et pas mama Esther to beta wana to banda 14h tu 20h to zepa mama Esther wana lobby dimanche soto le mois to za dimanche pas mama Esther. Voilà, et pas ma mère. Vraiment, on doit comprendre que Tao est vraiment donc cours de grâce de salle. Cours de grâce de salle, pas mon pépé ma baise. Mon pépé m'a boyé. Nous avons ma bende, il y a un peu de soupçonné. Tu m'as bien assassiné. Non, ben, mon pépé Nzam, mon pépé Caïn. Non, mon pépé m'a bien assassiné, ma bête, mon pépé Caïn. Mon pépé Caïn, on va le Kitambo. Ma monsieur, je ma boma. So balaniga mona renaissance ya Kamos basa ba polini misusu ba rozwa maboma batika na bango renaissance calme asa musane ne peut pas kaine les tourner partout et tourner la commune nyonso ne peut pas kaine siko lelo na Congo bato ba misi ba album bato ba misi ba chant mais yo la kaki biso ko bimisa chant on tombe na niveau nini bon niveau naza na un studio naza déjà ba sa message c'est message essayé après to bani ba clip to ba mati décembre ti to comme na décembre après to ta 2022 muta obina monda renaissance té ah na ebité bakata musa pité mais na ebité nyoso nzambe mtaye bango kuna ko bana pelo le na kufi ayo okufasi tena ko bano nzambe mtaye makamnyonso na pasi bate bele ba yebi ke ba mission ba lobaka o lebi na okufa mona ba contrat na pesi nyonso pa nzambe mo mtaye bi wala to na suka ba mbote pa nani o nyonso wala ndaw na pesi mbote pa ndosha modoko mokonja badawa ziko création vena nga papalei papilu mingu vena ngai ve masamba na linga koto ve sabu ya londa blaise monda grand frère propre il passe na ngamoro maman na Viki Kosi sœur na Rosa mère pétronelle président na Biboal Juna Mombafu grand frère propre mutal la propre ebolata ani amona ni na salité de nzoto na ye na peso mbote na Londres place aussi ko Zambia na opesa na bana nyonso mbote pesa pe mama Chantal Bouga senga mbote na peso mbote mingi vie o kako bana ko loba na ngai ya nga lekino na zo sala qui cité nini te conseil non kaka. Voilà, merci. Bolandi Mbenge président Kamos alobi. Bato ya pesi mbote, ogolongola ata bato misatu kaka. Bato nyonso na nyanga pesa mbote. Alors, Manix merci. Merci pena Chobenzonga na bazi Joël Capital le visionnaire Azolanda Biso vraiment merci trop merci. Tolek. Ciao.
président Renaissance cours de droit. Président Camo, ça ne rata jamais. Adama.